Voilà. Match indi. On ne change pas l'équipe qui gagne. Tu sais qu'il frappe encore fort. États-Unis d'Amérique. Le masque vient de tomber. Communauté internationale dans la politique nini oyo Tshisekedi ameni a bloqué monde. Paul Kagame aleli, Emmanuel Macron aleli, menanga mosusu bisengo na bisengo na yebisa kabino awa makambo za koinda. La récupération de Alimongo, la récupération de Kibumba. Kibumba est en porte de Kigali. Nini koko mela Paul Kagame. Evita Kamere. Après si me konzamboka des conditions. Et n'a pas de Tshisekedi. Après si pays sacré n'a pas député conditions. Bine le cas na yebisa kabino. Tobokoli bakosi. Ozi kose tena ndap. Kose komi kolukali ayo. Parce qu'ayo kinzala. Opesi mutu beki. Lokola zaraki na beki te banda ikotambola te. Tshisekedi ezwi beki apesi batu. Batu wana bazwi beki bakomi otambola. Bakomi pe koloba. Bana mboka nyonso baza na esengo basepeli. Rencontre ya Tshisekedi mais absence ya deux personnalités. Autre le bakaba nationalité douteuse. Parce que peke to komi oyoyo toza lisusu na tante ya kotia mai na munoko to koyeba nani aza nani. Likambo tali changement constitution Tshisekedi na mingambo. Akome mapenga mute parce que Congo eza ya ba Congolais ekotikala ya ba Congolais. Biso toza famille Juif. Toza bayuda. Atabo mati. Atabo kiti. Suka bokotikela biso mboka na biso. Tolingine esprit ya mutu nyonso. Ayeba ete tozama bitumba empweba. Bikamwa kokamwa. Toza na bitumba nyonso ya monde teremeli biso. Tozo kufela ba minere na biso. Tozo kufela bomengo nzambe apesa biso. Mais quelques individus bavena oyo baya koya na kimikolo lelo batelemi balobi non Tshisekedi amekala Congo te. Hey, nana koyebisa bino eloko moko. Tshisekedi a changer constitution. Ata bo mati bo kiti. Tshisekedi a changer constitution. Ba question kamere na ba condition pesa ki mokonza mboka. Yeba yango ke osuki. Na yebisa kabino mwana mboka Tshisekedi, mwana mboka Cédric. Akotaka na tous les chambres. Pona koyeba ba information nyonso. Melele na memeli bino. Sango ya mawa. Oyo kamere amibinisi bolumbu na miso ya batu. Na miso ya Tshisekedi azopesa président Tshisekedi condition. Nde yango wana omonaki na rencontre oyo esalemaki samedi. Président Tshisekedi na ba député ya Union Sacrée
absence ya ba député Vital Kamerhe na absence ya ba député ya Bahati Lukwebo. Bahati Lukwebo aza sikoyo na Chine. Someza na Chine akei. Mais pour nani ba député na ba kenaki ko représenter ete. Tomonaka awa soki baza na présidium ya Union Sacrée. Batindaka ba délégation. Mais likambo ya munene kwe na mboka. Bahati Lukwebo poa na ye. Na batu na ye a parti. Na ba député na ye. Mutu moko te participer le samedi. Kamerhe aza awa na Kinshasa. A déplacé te. Na ye. Na famille politique na ye. Ata mutu moko te akomi. C'est que la kisi déjà que makambo eza. Yango wana rencontre ya mokonzi ya mboka. Oyo bakutana kana Kamerhe. Récemment awa. Kamerhe abima. Mutalandaka media. Azoluka chaîne aloba. Mais Kamerhe abima. Ba chaîne ekomi koluka Kamerhe akomi kokima. Nzokande ayoka son. Et Tshisekedi azalaki prêtre ya koyebisa ye kendenge koki to changer constitution. Ne yoka Kamerhe oto yebisaka bino bandoki. Kamerhe donne le président Tshisekedi une condition. Ce qui est lié à changer constitution, à changer constitution. Mais il y a un lima. C'est que le président Tshisekedi a eu sa Kamerhe et un lima que na 2028 Tshisekedi a postulé. On a première condition il y a Kamerhe. Pour que Anima ko accompagner mokonzi ya mboka pour na likambo etali changement ya constitution. C'est la sikoyo kana yebisi bino lelo eza ba mama na likambo pe ba mbodi eza ma sekite. Mama na likambo eza Kamerhe apesi condition. Tshisekedi Anima avant changer constitution que Kamerhe a accompagné la constitution. Na 2028 Tshisekedi a postulé te. Nana yebisi Kamerhe que 2028 ekozala na élection. Bongo référendum. Kamerhe abosani que tango toko changer constitution. Nyonso tu makambo nyonso ekwe kadik. Tobandeli en zéro. Likambo nyonso lokola Kamerhe ayebi makambo wana nyonso nde omoni atelemi de alobi na président Tshisekedi parmi équipe oyo bakochoisir bango pour que basala makambo etali commission wana. Il a proposé 24 personnes. 24 personnes à Kaboli Bango na 8-8. À la place Kindoke Bandi. À Kaboli 24 na 8-8. Première catégorie. Béo Kasiko Kindoke. 8 personnes même dans la société civile. Est-ce que bino bolimi yango 8 personnes parmi bato bakozala na commission wana Kamerhe ayebisi mokonzi ya mboka pour que bango mbale bayokana azwa 24 personnes na 24 personnes akaboli bango na 8 ya liboso babima na société civile 8 ya mibale babima na église catholique na église protestant. Le reste de l'église wana nyonso babimisa te. Et 8 mosusu babima na assemblée nationale na sénat. Mais basala composition il y a 24 personnes oyo bakozala.
Ça veut dire aux la société civile, aux la Sénat assemblée, aux la Église catholique, na protesté. Au collègue na commission na te. Yoka idée. Pour nini ameni na idée na l'Église catholique. Parce que bayebi que amongo azawana pour na bloquer mboko. Na yebi sakibino Rwanda Kigali bazo massacrer biso na nzela Paul Kagame. Na mbongo kei na Rwanda akeko yebi sa Paul Kagame a félicité na musala kitoko. Paul Kagame azo sala musala ngonini ya koboma peuple congolais. L'église Église catholique qui tient la commission, il y a changement de constitution. Il y a un peu de gens qui sont malades, à Omera, à un hôpital, ou à cause de l'église catholique. Non protestant, à Tchabamon la commission, on a besoin de se faire d'Omera. Bokanisi Tshisekedi azomela. Yo mutovani na distraction ba émission. Fatia azomela. Pwani ma bêtise abo. Ndio moni Tshisekedi alobi NON. Makamwane ko simba te. Ezali kama moka. Tokoluka ba notable ya moka. Bato mayele ya mboka bavanda baluka solution ya Congo ba proposition ba bêtise wana na linyango te Tshisekedi na kamera bakabwani bayokani te nde moni Tshisekedi abengi ba député nyonso présidium nyonso ya union sacrée aye koyebisa bango oyo andimi kolanda vision na yete alobi yango na lingala toka mwana na mwana avanda se bango pona Tshisekedi azozwa part ya Congo d'abord asalela nano mboka oyo bino bozoloba etali ete ekomi lokola makelele ya ngungi na litoi parce que Kamere asilaki nani apesa Kamere ebeki Tshisekedi na mawana ye asungi Kamere apesi ebeki lelo Kamere président assemblée nationale na deuxième institution ya mboka betobelelaki awa badepute bosala bongo te bovote Kamere te bomoni retombe oyo mboso kodi ya kwanga levaya papa azalaki wana bapesa ye bonga vanda yenga nayebisi Kamere walai azolongwa na poste daya Kamere abandaki koluka moye ndenge aza wana akomi koluka moye kima na kosanga na service ya ner deuxième bokinisa Kamere te parce que akomi déjà na étention ya bokima ndenge aza wana alingi akima il faut bobloke ye Kamere akima te bino bovandi Kamere alingi akima na osenga na baservice nyonso Kamere akima te toza na combat cash parce que époque yango mpe alobi boye Nzambe Kamere azoloba alobi Tshisekedi ameka kokotisa biso na 4e république te donc ane Kamere ayebi ke na changement ya constitution wana tokokota na 4e république mais Kamere atelemi alobi non soki tochange constitution yo kotisa biso na 4e république te voilà parce que Kamere ayebi soki tokoti na 4e république awa tokotisi prophétie ya Simon Kimbangu tokotisi prophétie ya William Mario Branham tokotisi prophétie ya Martin Luther
tokokisi prophétie ya ancien président ghanéen Kwame Koumé nde na 4e république Congo ekozwa fondement oyo Congo ekovanda akokisi les 4 piliers oyo ezo représenter les 4 êtres vivants oyo ezo représenter les 4 points cardinaux oyo ezo représenter les 4 langues nationales sur les plans spirituels nde omoni Fati Beton akei sikoyo na laki mukamba précisément na Kananga mpona kokende sikoyo korenforcer le pouvoir ancestral ya chiffre 4 oyo tozobenga ye oyo Kabila boma bato bitumayaka mwana sako yo yebi kanyuka olingi kana loba oyo Kabila azwa ya mwasi aluka azwa ya mobali azwa ya mobali te tina ya mwasi ndenge ezonga parce que bayebisaki eke soki ozwi kanyuka wana nyonso pouvoir ancestral na Congo aussi totalité na yango okolongwa lisu na pouvoir te mais awa Tshisekedi azwi est-ce que réellement akolongwa na pouvoir lelo nalobi nde sika tokoya kozonga Fati aza na mission nde omoni Kabila atali boye non ti mpo soki akoti biso na 4e république akozwa pouvoir total akokokisa makambo nyonso akovanda na boumbu bakobenga ye Fati Seseseko kuku ngwendi wazabanga wana Mobutu me nazwika Fati na place ya Mobutu na annexe yo yebi pouvoir wana chiffre 4 yebi yango oyo so représenter les 4 langues nationales nayebisaka bino makambo oyo il faut bozala na nerf solide mpona kokanga makambo oyo bien lelo ndenge ezoyinda awa chiffre 4 ezo représenter 4 langues nationales première langue nationale eza Kikongo yango namonaka sur le plan spirituel président liboso ye azalaki Mukongo Joseph Kasavubu ye azalaki Mukongo deuxième langue nationale eza Lingala wana zo représenter deuxième république et deuxième langue nationale Lingala président parler deuxième président asabe Lingala oyo tobengai na kombo ya Mobutu Seseseko kuku ngwendi wazabanga troisième pilier troisième langue nationale eza Swahili nde esengelaki troisième président ya azala Muswahili nde omonaki musée le roi Désiré aye na plan ya spiritualité mindele babandi bayebi ke soki langue nationale ya 4 ekoki lokola Chiluba un président Muluba soki aye akokokisa 4e fondement akokotisa la 4e république nde moni babandaki koyebisa bato bopesa Muluba pouvoir te akonyata bino lokola bakayasi akonyata bino nde omoni Fati eko comprendre sikoyo ezosenga sikoyo il faut utiliser force parce que ayeko comprendre sikoyo ke banguna bavandeli biso basi basala biso le système ekotele bakotela biso na bandako bakotela biso na baaveni baokipa baposte ya minene awa ndenge nazoyebisa bino boya en général ya 22 nde omoni sikoyo un général ya 22e région militaire na niveau ya Katanga bakangi ye mpo na nini bakangi ye bakomi kosambisa ezala bapolisier oyo bakotaki nayebisaki bino le général Edi Kapene azosala mosala kitoko alobi mwana nyonso mama papa benda mwana na yo matoi makambo etali complot ya mboka bakota te nde omoni un général ya 22e région militaire
ake kosala complot ye mutasimbaka mandoki ye mutabombaka mandoki mandoki ye e renforcer Katanga mais ti pona atie ba AK-47 atie na ndako na ye privé azwi ba munitions atie mais en général en fonction à sego ya Edi Kapen parce que Edi Kapen abelelaki alobaki ke oyo nyonso akokota na complicité oyo bakokanga ye na makambo etali o pona koluka kokwesa Katanga bakoboma ye nde omoni en général bakangi ba munitions de guerre na ndako na ye privé ndenge tooloba boye lobi basambisaki ye et puis bakangi ye moko te bapolisier ebele oyo bazali na massacre zokande na brassage mixage bapolisier bakota en frac bapanza bango Kongo mobimba sikoyo biso ndenge bapanza bango Kongo mobimba tokosuka wapi bandeko na ngai ezosenga conscience ya moko na moko etelema lokola conscience ya bandeko na biso ya Est de la République oyo batelemi mpona koprotéger intégrité territoriale na bango nde nazoyebisa bino sikoyo na Est de la République opesi mwa azwi putulu ezali komata makala mazali kotikala le général Pacifique Masunzu atomboki na le général Bruno Mandef atomboki pe makasi bibembe ya masekite o bazokufa kuna me likambo akokamwa Rwanda azokufa munoko polele azokamwa ye Kongo ye nayaki kosala nini mulongo ya basoda ya RDF bandimi basala repris bazonga na Rwanda soki kokufa Paul Kagame akende koboma bango kuna me bakufa na Est de la République te conscience na bango esali ke na mita oyo Faci atelemi akomi koboma sa rekir nayebisaka bino première guerre mondiale esilaki nani babomaka batraître deuxième guerre mondiale babomaka pe batraître lokola bango Paul Kagame Faci invité bitumba abeleli na monde mutakoyoka yete lelo Tshisekedi atelemi alobi oui oye koya eya masangu azokona bilanga azokona awa bateau de pêche ezokoma makambo eza koinda na Congo mobiba balancer opération récupérer tous les kuluna oyo babengi ndobo na Est de la République et récupérer tous les Rwandais et récupérer toutes les localités oyo ezalaki occupées par M23 lelo M23 bakomi konkima en débandade hélicoptère de guerre ezosumba avion de chasse ezosumba papa wezoleka kuna nde sango nayebisaka bino awa mwana nkoyi aza nkoyi nalobaka yango jour yango ngai kutu mpo na ngai napesi bravo na Paul Kagame ndenge akendaka na négociation te parce que soki Paul Kagame akendaka na négociation te balingaka balalisa biso ka pongi mpe bitumbo tolingaki tobunda yango te lokola ye asabote mokonzi ya mboka nde sikoyo kopesa ke tobunda yoka isi ezalaki nani Faci Beton communauté internationale nde bakosaki Paul Kagame kokende te nde omoni akendaki te lelo Tshisekedi a bloqué bango ebobosana te président Joe Biden atelemi alobi ye avant quitter pouvoir
il faut que na Tshisekedi. Est-ce que bino ba Congolais bondimi yango? Tshisekedi akokende te. Ba mataba kita. Ba kozwa Tshisekedi te. Tshisekedi aza héros vivant. Tshisekedi akiti na Kananga. 4 Sukhoi. Ezo batela Simon Kimbangu. Yo mona bibundeli. 4 Sukhoi ezo batela Simon Kimbangu. Maman na protection. Ouais les qui na gauche, ouais les qui na droite, ouais avancer likolo, liboso, ouais tika ici. Boluka ka sécurité. Les États-Unis d'Amérique comme Kotuna. Tu sais que la sécurité wa. Olinga kazala na banane. Olinga kazala na banane. Awa Tshisekedi azobunda. Ezala Sadek. Ezala Monisco. Bogumba mikila na bino bovanda. Toi na tina na bino te. Ezala Sadek. Ezala Monisco. Ngonge koki oyo bana mboka batelema. Ndebo yokaka le pouvoir ancestral. Oto bunda kuna na bankake. Yo ebika sonda. Yo ebika sonda. Kake moko boye ka M23 kufi. Bane kolanga na Kibumba M23 kufi na kake. Likambo akokamo M23 akufi na kake. Mais yo veni na distraction. Tobi misi bitumba nyonso tous les sortes d'armement. Etika muke boyo kabanjoi na banyoka na balion. Babima. Pebo komona démonstration nano bomoni basoda mikusete. Premier parisho basoda mikuse bakobima. Bomona bango e mundela kokokate ana ebisi bino ba américain yonso bayaki babunda. Poa ba polonien baleri na ki polonien baba. Ba américain baleri na anglais. Ba français baleri na français. Na ebisaka bino. Mukolango bokozanga nzela kokimela et puis ndenge bazawa toche bango de na eto. Mutakobima te. Bila ya 48 heures. 846 morts. Wana eza effectif ya basoda. Est-ce que réellement ba ebiso bongo? Est-ce que réellement 846 morts wana eza solo? Pour être bien armé et utiliser 10%. Mais yo vani na distraction. Nenga kaka na yebisaka bino. Mwana mboka Cédric azolela. Pe azoloba. Na kosenga na bino bandeko nanga bo partager mission. Bo like, bo aimer. Mwana mboka Cédric azolela pe azoloba. Parce que notre nation est en danger. Le col la nation na biso est en danger. Et kosenga conscience ya mwana nyonso ya mboka tozala wana biso likolo ya lisu. Mwana mboka Cédric Asuki na pesi bino nyonso ba joyeux Noël, bonne fête na mabota na bino na bandako na bino ba congolais nyonso de père et de mère. Nzambe alola abatela moko na moko. Yezala ki motinda mitepe mwanzete. Kasi elongi na ye moko nde ekitaki mpona kobikisa mboka Congo. Nzambe alola, Nzambe abakoko abatela moko na moko bisika nyonso bozwami. Mais bosunga mwana mboka Cédric, bo partager émission, bo liker, bo aimer mpona ko protéger live na biso. Merci, ciao.